soir. Nous sommes bien le 31 décembre 2021. Le 31 décembre 2021, nous rendons grâce, gloire à Dieu. Ceux qui nous ont embêtés mon boulot, ceux qui nous ont embêtés mon été. Voilà, dans le lobby, nous avons fait des on va décorer déjà ville hein, dans quelques heures. Nous allons dans quelques heures. Nous comme on a 2022. Calamité 2022 Zokota 2022 Kalaté. Bon. Donc on va décorer bon, il y a ce qui est non. Mboula et qui est la Kalaté et alors elle a qui c'est qui ceux qui nous a asali biso ngolu to koti na mboula a 2022. Toko bana mitema na biso pembe ko ba lumière o ndenge ezali. Mo couleur ya lumière o ndenge eza. Mitema na biso pe koma kaka boy. To sokola mitema. To tika makambo ya mabe na 2021 oyo. To nimela susu nzambe to linga nzambe to kanga na nzambe. To tika makambo ya mabe na 2021 e bandi. Wala pneu bi ba beti wana. Pneu mabeti la nini wana? Tozo kota 2022 na mawanzambe na grâce à nzambe bao batiki biso toleki bango na eloko moko te bao baza pe na bahopito toleki bango pe na eloko te nzambe asali biso kaka grâce asali biso kaka ngolu omoya komi na joyeuse fête Argenteuil, hein? Biso bana Argenteuil. Ville na biso yango yo. Ne ba déco, puis na biso ba déco la ville moi. Merde, mais c'est les mères ça va bien. Hein? Ça la décoration à ville. Moni décoration à ville. Yango yo. Dans quelques heures 2022 nzamba songa biso 2022 ngo ezala bien. Après ça bonne santé. Bonne année 2022 na ba ebankai na ba oyo surtout balinga maman Elia nitu hein bino surtout ba bolinga ka maman Elia nitu bonne année na bino surtout Elia nitu TV l'isali famille du cœur ma famille du cœur bino surtout ba botala kanga vous êtes ma deuxième famille vous êtes ma famille du cœur je vous souhaite plein de bonheur bonne santé longévité nyoso ya malamu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nyoso tu oyo ni malamu koko zango besoin nzamba sala nini nzamba pesa na maope na bolingo na ye merci beaucoup na bino nyonso tu ba obolinga ka émission nga papa pour le mariage merci mingi na bino nyonso tu ba yebo pesa kanga musala service traiteur et décoration la providence de maman Elia Nitu merci beaucoup à tous mes clients donc en 2022 la providence na mois d'avril a totalisé 14 ans d'expérience, 14 ans d'existence, 14 ans de succès grâce à vous tous qui m'avez fait confiance. Merci beaucoup. Veuillez vous abonner sur Elia Nitu TV. Abonnez-vous massivement. N'hésitez pas de partager mes vidéos. Partagez. Abonnez-vous, likez les vidéos, aimez les vidéos. Partagez aussi avec d'autres personnes qui ne connaissent pas encore mon émission qui est intitulée Préparons-nous pour le mariage. N'a pas toujours que émission pour le mariage. Ils ont pour na kobe bisate mais ils ont la kande pour na kobongi sane na loba toujours. Toza kolakisa bana na biso oyo baza kokende eza très éducative émission na biso merci pe na bino bayo pesa ka biso masolo ce que masolo ko bete ezali bozo pesa ke mameli ya neti tala masolo boye merci na bino pe ba oyo boyo kaka merci à vous tous qui disposez de votre temps pour écouter ou pour regarder mon émission Préparons-nous pour le mariage merci beaucoup Nzambe merci to pesa nzambe merci pour l'année 2022 on a dit bonne année 2022 bonne année joyeuse fête 2022 bonne année na bino surtout bande konangai voilà bonne année les famille du cœur bonne année bonne santé hein
bonne santé, bonne année na bino nyonso. Lisalisi famille du cœur. Ya maintenant nga bata papa Edo Dia Wakana osilisi année. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ya maintenant nga ya papa Edo Dia Wakana. Joyeux anniversaire. Botama malamu. Zamba Telayo. Happy birthday to you. Ya mettez ma complice. Complice. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi ma complice. Bah gros bisous na binonyo surtout. Ma titi l'angolaise, la fille de ma mère. Je te fais de gros bisous. Sylvie Kabeya Kamata, bisous. Maman Eugénie Mongaï, pour moi de moi, je te fais de gros bisous, je t'aime, bisous et belé. Bézac le cœur, yanga ya pas si paye à bisengo, tika kangate même le loi landa qui n'est pas dans zakina matanga, bézac le cœur. Je te fais de gros bisous, yanga ya pas si paye à bisengo, bézac le cœur, Béya Zakari. Toulomba, les salles, c'est famille du cœur. Oh, papa du cœur, Devos Moussoba, des gros bisous. Marie-Paul Lumboye, Kamata Yayobi, Poué, Guylaine Moussoba, moi en tout cas, oh, Kamata Babisou na yo, Babisou na binanyo surtout, Jolie Anderson, Kamata Ba Oyo Yayope, bisous yango wana, Babisou na Oyo yango wana, Clarisse Congolo, Kamata Ba Oyo Yayo bisous. À toi ma fille chérie que j'aime. Il y a Foule Lukiso, Carmel Lukiso, Kamata ba oyo bisous. Dynamo dans la main d'or. Je te fais de gros bisous. Bonne fête Nabino Nyo surtout 2022 oyo ezala année moko ya favorable pona biso nyo surtout mawa ya Nzambe ezali ko na biso o kakuta yemba mawa na yo ekitela biso mawa ya Nzambe ekitela biso bolingo plus bolingo nde régner na kati na biso nyo surtout yo na mutu yende na bike lisalisi famille du cœur bolingo plus lisalisi famille du cœur bolingo plus. Je vous aime, Kamata ba bisous, baby pop, na bino surtout yango wana, gros bisous.